motuna ezali simple. Ezala biso batu ya 3, ezala biso batu ya 26, ezala pe batu oyo bazali kotala biso. Lokola tata Simon Kimbangu Kiangani lobi, likambo wana, il faut tosala très attention. Parce que likambo epesamelaki moto boye. Lokola moto wana azali lisusu te, il faut koluka mutu mususu pona kopesa ye likambo wana. Mais ekozala na cérémonie ya makasi. Pa nyonso bazali spirituel, bazo comprendre likambo wana très facile. Mutu nyonso oyo azali spirituel, liloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani à comprendre yango très facile. Parce que les choses spirituelles, et ça les makaloko la makambu nyonso te. Makambu oyo ezali spirituel, et ça les makaloko la makambu nyonso te. Mokonzi abule attendre loboko na ye alobi, posa na biso, posa na ngai, tozongisa lingomba esika batata batika kiyamo. Motuna ezali boy. Nani oyo azali na mpifo, pe nguya ya kozongisa lingomba esika batata batika kiyango. Soki ezali tata Simon Kimbangu Kiangani te. Lokola ye alobi ete azali kozongisa lingomba esika batata batika kiyango, okoyokela ye ou bien okoyokela ye te. Soki oyokeli ye te, okoyokela nani? Filet de récupération. Nzambe attendre lobo. Posa na ye ezali ete yoya. Mais apesi biso condition. Parce que alobi likambo oyo ezali likambo ya molimo. Monguna pe attendre filet na ye. Na loboko na ye pe attendre. Alobi. Tala. Wane ezali baji. Biso tolingi boy. Tolingi boy. Tolingi boy. Tolingi boy. Ah bon? Yo ozali kopesa ba condition. Na esika oyo mokonzi abule fallait azwa décision. Yo ozali kopesa ba condition. Na esika oyo mokonzi abule fallait aloba liloba. Yo ozali kopesa condition. Mais pona nini yo ozwi kaka mokano te ya kosala likambo yango, soki yo opesameli yango, soki nguya wana pe ozali na yango. E lokola ozali na nguya wana, yo zwa mokano wana po ete osangisa biso. Yo zwa mokano wana po ete osala yango lokola yo ozali kobongisa batata ba mama. Nzambe apesi biso loboko na ye. Alobi ete posa na ye ezali tozonga esika lingomba batata batikelaki yango. Mutu oyo akopesa biso orientation ya esika lingomba batata batikelaki ezali papa Simon Kimbangu Kiangani. Ezali président de la République te, ezali ba chef coutumier te, ezali ba tu ya minene te, ezali ba homme d'affaires te. Mutu akopesa biso orientation, boussole, po ete tozonga esika ba papa batikaki lingomba. Esika ba papa batikaki lingomba. Yo ye. Soki batikelaki yango ndenge wana, pourquoi bandakala osalaki yango te? Pourquoi bandakala olakisaki yango te? Kaka na ngonga oyo tata Simon Kimbangu Kiangani atelemi alobi ete nazali na posa bana na ngai nyonso tozongisa lingomba esika batata batikelaki. Yo ope otelemi olobi te kosala yango ndenge wana te. Sala yango nde boy batata ba mama. Filet de récupération. Nzambe attendre loboko na ye, monguna pe attendre loboko na ye. Yo mondimi ya tata Simon Kimbangu, okokende nzelani, okopona nzelani, okoyokela nani, okotosa nani, okotosa molimo mosantu, ou bien okotosa baye bazali koya na bakalikile. Est-ce que soki okotosa bango, basalaki yango na tango na bango te pona nini? Basalaki yango na ngonga na bango te pona nini? Baye kopesa ba condition uta tango oyo mokonzi abule tata Simon Kimbangu alobi tozali kozongisa lingomba esika batata batikaki yango. Filet de récupération. Satana apesi ya ye, munguna Nzambe pe apesi ya ye loboko. Nzambe apesi ya ye loboko, Satana pe apesi ya ye loboko. Yo na ngai sala choix.
okozonga ou bien okozonga te. Soki okozonga, Nzambe Tata Simon Kimbangu alobi na biso ete condition oyo biso tokozongela yango oyo okotosa ou bien okotosa te. Soki okotosa te, ozali kozela nani lisusu alakisa yo ndenge oyo yo okozongela. Soki okoyokela Tata Simon Kimbangu kiangani te, nani mosusu oyo akolakisa yo ndenge oyo yo okozongela. Batata ba mama, lingomba na biso e connaître ba humiliation ya ebele. Ba humiliation ya ebele oyo ngai na yo bakimbangise. Likolo ya mutema makasi, likolo ya mutu mangbongi, likolo ya ba sentiment, likolo ya ba posa ya nzoto, likolo ya posa ya kowelela bokonzi. Lingomba na biso e connaître ba humiliation ya makasi. Mena ngonga oyo tozali na posa ya ko rattraper. Compter à zéro. Ba oyo ba ponami, ba oyo basana bilembo. Bakotosa ou bien bakotosa te. Bakotosa mongongo ya Tata Simon Kimbangu ou bien bakotosa te. Soki bakotosa te, nani mosusu bakoyokela soki Tata Simon Kimbangu te. Biso tolobaki, biso batu totiaki ye. Et soki totiaki ye, parce que toyebaki ete na ba compétence spirituelle, na ba compétence mosusu yende abongamaki na esika wana. Biso pe ba etoyebi ete ba papa batu batikaki Papa Simon Kimbangu kiangani na esika wana. Est-ce que soki toyokeli ete tosala kaka ba réflexion spirituelle, nani mosusu oyo biso tokoyokela oyo azali na nguya, oyo azali na nguya ya kosangisa biso? Nani mosusu oyo biso tokoyokela oyo azali na liloba ya koloba po ete biso banso tokoka kosangana? Na biso na bino tozali kozela liloba ya Tata Simon Kimbangu kianga oyo ye akoloba, tosala yango ndenge ye akoloba, totosa. Oyo ye akosenga biso batata ba mama, tosala yango ndenge ye akoloba, totosa. Ba oyo bakotosa bazali, ba oyo pe bakotosa te bazali. Kasi ba oyo bazali na elembo oyo Tata Simon Kimbangu akoloba, tosala yango, totosa. Batata ba mama, nazali kobeta histoire ya ngai moko.